Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, balandinyo so bazolanda biso sur télé24live.com. Lelo ezali jour to sepeli ko salela bino sous émission na bino na biso Blender o na sepeli ko invité na plateau nanga Alain Kindeki na sœur Francesca Malila ye azali moyembi aza chantre de l'Éternel ayemba musique ya Nzambe lokola zo faire partir na corps du Christ yango na sepeli lelo to débattre na sujet moko o ezo déranger peuple de Dieu na kati na ba église pe na communauté na biso Karande na lobaki na introduction na zui des invités lelo na plateau na zo yamba papa Alain na maman Francesca Malila za chantre de l'Éternel pour to débattre sur sujet o ezo déranger communauté o batu babengaki sur makambo ezo le kan église yango nakende directement na sujet na biso lelo na lingi na lobela sur division oyo eza na kati na l'église batu mingi babengaki batu mingi pe baza o bakenda na bon so église te bavanda na banda kupona makambo wana ezotungisa bango mingi na église yango na baki to débattre sujet wana journal lelo. Bonjour papa. Merci maman, merci l'invitation, merci pour la désinfo. On a participé à l'émission nayo. Nengo pesa nga confiance, ba balanda pe émission le kai liboso. Ba sepelaki, ba senga nga pe na senga so na ko le kasusu mais merci de pesa nga confiance ya ozonga susu na place. Bonne maman Francesca. Madame maman Julie, merci mingi na invitation à lelo. Vraiment esali moi mikolo nazaki suko lekate suite na utaki kobota ziko yo na répondre. En tout cas na CP sou mingi na ekoyamba invitation à lelo pour na ko répondre mituna o bandeko bazo se poser na kati ya mboka na biso Toronto. Merci to kende skombala mona sujet la biso. Lelo batu mingi na ba église baza tellement décis batu mingi bazolela babi ke église est commis au lieu batu ba ke l'église va se retrouver mais batu ba komi a ke l'église ayoki mutema pasi ba division eza tellement épelé yango si je pense yango na papa leyo okolo bani pour un problème wana. Merci pour la première division maman eza ngo likambo kamate na CPLP pour émission c'est la boye maman ça la rappelle mambo etali lobi maman Francesca maman Francesca ça la rappelle makambo etali mambo église biso toza naza penda contre église tende batumi ba kanisaka division de ozolo bangona division penda na quatre église makasi ya makasi ya on a bineti ya yé aye pour soutenir l'église ngana préféré ki ya banana no comme ça nga ina pese ba point au penezo la que division za makasi na quatre église pour ngana za ya mon missionnaire naza penda chocho pour na me ko contrer moi ba tam so ba idée ya ngo soko za côté nanga ou bien aux appeka côté église les maman Francesca yo lobini pona point wana parce que bino bat bosambela bat bing ba komolela à quelle église oliaza la bien à quelle église a komolela lisusu au mona muta préféré na avant d'akuna ndako parce que c'est ça les ma batu mingi ba vandi na bandako so boye bokuta bo bengi batu beloka na kenda su église ta préféré avant ndako yo ko lobani pona ba division wana c'est ça. Merci maman pour la parole. Moi ce que je peux dire pour la division dans quatre églises, d'abord je dirais que dans quatre églises division est athée. Pourquoi division est athée? Parce que dans quatre églises tu as deux cultes. Tu as un culte où il y a un pasteur, tu as après culte où il y a un bandimi. Si on a le bel culte à pasteur na après culte où il y a un pasteur et un pasteur a outil nanda kunaye à se préparer. Abongisi mwasi na ye abongisi bana basimi nzela ba une église pour na mutu na yebi ki nazo ya koteya mais après culte on nga na bengi ezani ya bandimi bandimi tango azoya na kata église na mutu na ye azoya déjà na makanisi moko boye que aya kotala ndeni pasteur akolata ndeni ni pasteur akoteya maloba nini pasteur akoloba mutu avandi pembeni na ye azandeli nini asabie comme yango moni ememi division na kata église mais en soi c'est total vraiment division na kata église eza na ngote bato bazo mema division na kata église eza bandimi c'est même pas les pasteurs eza bandimi ndemba o mema division na kata église donc pour nanga vie nanga eza yangwana donc
mingi ngana olobelaki bandiminde il faut ba changer ba mentalité na bango ba comportement na bango parce que bazoa ko mema le monde dans l'église ya monde lelo to mona que rien ne marche na kata ba église toujours remarqué que nous prions nous demandons à Dieu mais il y a rien aux délivrance au ni et ça s'est passé dans ba vie na biso parce que nous-mêmes bandiminde toujours détruit le corps du Christ. Donc c'est ce que moi je pourrais dire pour la réponse. On va pas aller au colo bani. Et ça linga passi moni na seki na ntanga lobi ba diviser zate parce que na yebaki on a bi que pesa na parole comme ça ngana zo parole pour na yebaki po nengo bi chanter po ba bandaka ka mona mo chanter la après comme pasteur ba venir répéter a comme na yo ngana yebisa OK ba division ezali na carte église parce que les losoto ba division ezali boso to yebaka ba orchestre ya mokilinde ezako kabwana ba lelo a frise kabwana comme boye lelo kabwana mais lelo to comme on a l'église ça to que musika tina bana mboko tozali masera za wana yembaka parce que soka ibitenga na sala ba recherche sérieux asala album tout ça là les KPV pas na personne télé V4 landaki tuna ina album où ya mis église nini za na mboko soutenir l'église wa tuna ina no sei ko poste ya zo ba division zate le deuxième mandat to ba division zate lelo na ba mboko tant biso to ba mboko to za na église moko pour ne pas citer le nom église za moko lelo to comme église combien so biso to samela ka nzambe wa et comment combien to comme l'église belé na ba pour lelo ko ba conflit ya ko na senga na yo mbala sima bato ba bengaka yo na pona nini pona ba émission zoaka bango ba lo ba parce que tout comment zo ba problème bena ba pasteur net lelo ngamo personnellement suite émission to sala ki lekaki na zo ba menace belé ba pasteur mususu ba kangeni nga ba kanda ba lo bisanga te mais mbala sima bato ba benga to ko bombelongi na bango me vo e bimi ba lobi bazana oposa parce que division ezana carte d'église lelo o na so pasteur azana fan club ne na carte d'église donc ayaka na makamne na ndako soka yena ona ndako ba lobi yango le fan club ne ba encourager yango donc ba pasteur ba commande lo azana église azana groupe na ye donc ba bomaka ba diacre ba sala ka boye ale ba diacre ba zo sepelate yango mon ba église ezo comme belé neta lelo na ko ibsa yo na ba église congolais to sali déjà o nga na sali na Toronto to comme na plus de 16 églises déjà ezape ya kokangama o awa mais na regretter ma sœur abi que ma François kala point o lobi on a que division zate que pasteur a utana ndaku aina culte na ye et abanzimi mutu bazo bebisa donc yo zo encourager ozo kotela plus ba pasteur par contre ndeto zabo kande papa la lucholo ba appel to utozwa dernier mais ya nini pasteur ba pasteur yo zo kotela ya parmi pasteur moko pasteur wana mwasi ndako libala mutu abali na mobali na ye bazaka na mobali na ye mais pasteur abimi na mwasi abatu alors mobali yo découvrir que mwasi na ye abima na pasteur a découvrir parce que ça ba preuve libala sali nini et couvrir pasteur ngo paza awa parce que biso to tanga kombote mami yebi oso comprendre parce que yo bi diffuser za tesco wana siko mutu sa nini OK ka église wa n'est-ce pas obima parce que pasteur a sali pas si ya on a cadre tozo ba ke ba division ekoti batumi bazo tout sama na l'église au lieu que zo pe akezo ande sous problème parce que tala na point frère wana o na mwasi na ba ya na église apesi pasteur confiance mais pasteur azui sous abimi na mwasi na soki frère azama casté a sali AVC parce qu'on est à choc bozu pa bo tubi mutumbeli parce que to évoluer quand nga lobi que église nga lobi église ça wana ko kabonezate ya on a lobi to évoluer ka ya ça la album atamone na église combien de églises ba soutenir déjà bon mon frère je vais te répondre comme ça OK au moni soutien ceux qui na mokili hôtel la soutien batu tu seras toujours déçu parce que le seul mutu ko soutenir makamna on peut que liboso ezaka yimo nzambe soko otali soutien bato ba ko soutenir yo lobita musu muta ko beta to ya moninga na taille la soutien mutu te ba pasteur wana pe ozo lobila na il y a d'autres pasteurs pe ba soutenir ngai ba soutenir pe misala na ngai misusu na sala na ko lobaka mabe ya batu te total pe moi parti ya bolamu mukie ya batu parce que problème ezo bon pourquoi na le belka bandini makamo yango parce que total la kaka les côtés négatifs ya batu total la côté positif te bolamu mususu pe batu ba sala. Au Monica pasteur, d'abord on a l'idée de comprendre hein? Quand on parle de l'église, hein? L'église est d'abord nini. L'église est ici au Christ
ye moko donc a bomba oya ye donc a tchabango mise à part si mokolo oyo ye mo Christ akoya ya on to benga corps du Christ il faut bandimi biso bandimi to comprendre que quand nous allons à l'église eza ya biso te église eza corps du Christ o esangi si biso nyon surtout ba futilité ba bloc mike on doit laisser ça tant ozoya na kata église to ya kana vie que to ko pona ko bondela lelo o so to lo baka mabe ya ba pasteur vous voyez aujourd'hui nous prions hein toujours ça ba jeune toujours kota donc ba jeune na bamso kota ba jeune ba 100 ans ba 20 ans ba dini bazozo ba résultat te na ba solution ba problème non pourquoi parce que tant aux yeux en église tu viens avec des gens na mutu nos yeux na critique ma sœur yebisanga to bondeli nzambe est-ce que Dieu va te répondre il va pas te répondre ba toi na ba pasteur na ba hotelema oh bazo ceux qui vraiment ba pasteur na ba sala tabola monter na kati ba mboka auto vandi mais ma sœur wana to komi batu mabe Tokomi batuma beton bolo ba kaka ba passer bazama be ba passer ba sali tout à l'heure tu viens de dire ba pasteur te na ko katao ba pasteur car ba sala mabete bandimi pe ba sala mabete naka ozo lobela eza kake ekomi omoni so déjà logo ekomi première fois et salemi deuxième fois troisième fois ekomi plus réel ekomi too much vous comprendre na sens wana parce que omoni biso to zala boto va na biso mona ba pele zoya vous comprendre même sous autour est-ce qu'on collègue une émission loba habiter dans loba te bino bolobo on comprend alors loba te pourquoi parce qu'ils sont bazaba hypocrites alors loba te na sens comme moi so na ebi ke likambo ezo déranger nga avant na benga na bino télé 24 je dois aller d'abord na mputa na pasteur hein tu sais ce que tu avais fait en tout cas je pas du tout aimé voilà mon sala nzambe atambola avant na leso na monique pasteur a continuer le kon et que nga na prochain pasteur na sala pasteur remarque et que pasteur a continuer le kon là c'est vrai il faut na lobango parce que pasteur ba ya pas montu deux fois oui même na bakasta to zéro temps au sel ma bebo ba peso premier avertissement deuxième avertissement na troisième sur yo qui était là on te punit mais biso le bandimi yo kasi ka tango yo le baka passer à sala qui m'a bé passer à sala qui bo et bon temps dans les sons total alors ma bé na biso te pourquoi papa pardon na iba malheureusement que to songa kaka moi 10 ans parce que ça débat tout ça là ça moi interview peut-être ça moi débat tout ça là revenons un peu 10 ans après OK est-ce que tu dois critiquer pa passer net le pas parce que to songa na Congo parce que à ce 10 ans parce que ngana bima de plus de 10 ans na Congo to chata 20 ans après biso to chaba mail kolo ya ba télévision est-ce que tu yeba que ça la mabe mais to zo comme ça la batwana siko après les technologies évolué to komi mali kolo lelo to yeba mabe wana yango to komo dénoncer mais ta la 20 ans après wana to za ko discuter na ba passer net lelo te et puis le pasteur kaleza ta mabe mutu pasteur au moins déjà onction ça na kata mutu wana au lobby susu au sunne c'est loka mi balé au lobby ke soko moni likambo ke no isa pasteur eza na église mo na west na otanga kombote diacre ake osala pasteur na mwasi na ye remarque kaka nde yo lobi na boboto wana oyebi lelo se retrouver basa l'église côté na east donc alongo na nini kuna pe église ezalika na moins 20 personnes ta ya sali azu pe neta ki excusez nga mu Congo ala zu ba Congo nyosa memi à l'église kuna tikali baloba na baloba makambo zo luka batoke na nini wana nazo nsima baloba moi ce que je dirais en tout cas moi je veux dire que biso ba fidèle de tout changer. Maman, oui, fidèle aux autres, il n'y a pas un problème avec le fidèle. Ceux qui, parce que moi aussi je suis fidèle. Mais dans un moyen, mais dans un fidèle dans l'église, dans un ban, dans un kabasal en Zambie. Mais dans l'ingine dans un fidèle. Oui, les losos taliba vina bisoa. Il y a plein de choses. Toujours les canabas, difficultés, mon beau, toujours na poto makambeza bloqué, toujours faut monter. Pourquoi? Parce qu'en nous on a que de critiques. On a que de critiques. Quand je viens à l'église de matin, 20 ans après critique ezala quitté pour nani. Ezala quitté parce que bon, ezala quitté parce que le mité m'a battu bébé hein. Et bébé na nini parce que bana bébé ça. Parce que on est maman lobi out. Passer la gobota na mwasi ya. Ya mondi muté mais bébé. Quand les alako mona maman passer à voyager na maman pasteur. Baké na ele. Oyebi eloko ezali. Lelo passer na comme l'église limbisa azu westo na fandi likolo bazo la sabatu bokili batala. Nyo surtout na 20 ans passer ezalaki. Oyebi lelo, je m'excuse, oyebi lelo na ko loba, batu ba koma ko loba sont basés na ba preuve. Bon, attends ma sœur. Non, attends d'abord je vais finir à parler. Batu ba koma ko loba, bilobe la kaka. Soka yoki ka li solo mon massage dans repère exemple. D'ailleurs non que moi quand même moi-même j'ai nazaki victime. J'ai été victime
nana kizanga te dans n'importe quoi. On m'a accusé, il abimana producteur, on m'a accusé kuta sala ki boy. Ma serka pona le kumanzam. So ezai ma manzambe otoko o pengui peko o beti pe ma kofi. Mais tu regardes que non, j'ai quelque chose en Zambé, na kota ka na obonda Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils ont dit, la gloire à Dieu. Bison de bandimi, so dans le babandimbo ma sœur parce que le corps du Christ to le bezaka ba pasteur te ba prophète te c'est tous bison nyonso. Maman so pas connaître bandimi o mingi c'est que bino pe bossa musala ngobia. Non, to ça parce que les églises zo be ba cause de bandimi. Kasi bino bozo sa ba pasteur ngo ça musala bien. Oui, bandimi moi je dirais ceci. Bandimi wana lelo akomono na likam. Ka ye wana nga obenga télé 24 ya ebisi bino makambo. Kaka ye mutu tango opesa mukongo abalusi mukongo komo ba n'importe quoi. Ya nga na ça anda appel ba bande konanga so iba osilika. Tant mieux, mais je dirais que nazolo bango parce que na lingi changement na kata corps du Christ. Lelo auto le kamba makambo beli ba situation nous souffrons. Parce que tozo sambe la makambezo changé te makambezo bon wana te okolelozo baluka mabele ta vie est toujours comme ça bloquée. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons toujours des critiques. Oyebi ma sœur, je m'excuse. Mutu mususu oki okosile likambo. Au moins, le pasteur, toi, j'ai jamais entendu tout le monde, mais tu es bien la sœur, mon Zambété. Moi, je ne suis pas pour le pasteur, mais je dis vrai, et tant que peu servante en Zambé, dans le bas. Parce que il y a aussi dans le cas, naïe maman Julie, et maman Julie, na kubete yusu, maman Julie, kutu, à Salaki Kamboubou. Et pasteur Songo, de tout à l'heure, que pasteur Moura Bomi, li bala, abimi na moi ça. Mais Moussous, maman Francisca, ma preuve, oyozo, Moussous, kutu, biso moto viva preuve, wana. Église, moi ça kangi pasteur, moi ça pasteur a kangi pasteur na mondimi. Mais obinini e ba sali reproche pasteur abida e bobima na bino e salima ana Toronto bobima o église na ngam na zo appel bobima tala ozala ana Toronto biso to inventé te ba o wana penza za ba preuve o ba dozo o moni ndengo lobi e ba ndimi pe ba. Moi je suis pas au courant de ça parce que bien sûr au courant nango tozo apprendre bino mutu bo apprendre mais moi je suis pas au courant omoni eloko ngande na obete la cité yango moni bino boye bien pourquoi boza à Toronto bato pe ka mutu ba memela bino maso et o wana biso to vivre yango biso to vivre to tikande bi mema donc au moni ndeko na likamba lobi ni bible lobi nini l'effort soutenez le faible so moni ndeko asambela e ka ko isa miso na likamba ole na place obenga ndeko ba do tonga kota na chambre buka mabolongo bondela pona nzambe pourquoi pasteur akoyi pourquoi likambo e comme pasteur Francesca na kato malwa poto changer sujet au moni ba pasteur ngala mona bango lokola ba pasteur na mona bolo kwa ba papa ba parents pona nga ba pasteur baza kwa ba parents omoni même na ndako so parents aza exemplaire bana pe bosa nini boza l'exemplaire mais lelo c'est pas le cas té nazo pe c'est exemplaire aujourd'hui c'est pas le cas parce que ba pasteur ba tu baza na ba exemplaire ils sont des bâtiments non le contraire ba changer comportement. Tant que nous n'allons pas changer, tout le monde a le beau quand Zambé. Maman, yo osala éducation na mboka oyo soki professeur zo bana bazo zo na classe ba condamner nani. Ba condamner professeur, ba condamner professeur mais bana na seki ba on peut bâtir na ba accélérer mo bikolo. Passer mo auteur, oui mais passer mo auteur parce que monsieur Roussel tamusa makamama nini ya paparazzi on a passé to bano l'accès ko ba image. Oui, toujours c'est là na vous êtes au courant mais ngande tibolo ba mba passer na mona na ngate na yoka na ngate toujours c'est l'autorisation ya ko diffuser ba image wana to une église na yo to tie to dénoncer parce que on a introduit des papiers toujours c'est là bimi wana nde to bando ba image ba preuve ba passer obi ba reprocher passer na lobi nini na misa ba talobi azote na carte église pe ba bazong ça mais lobi nini makambo nga na sala passe bozo critiquer biso ba pasteur soit disant to salaga yé pasteur na lobi ya za lokola professeur na classe ta ba pesa ka devoir est-ce que professeur ça la devoir donc yé ata bien pexio masanga tiga mela po ya za professeur ya zo pia bino na enseignement bo sala yango ma ka enseignement pasteur yango so lo ba wana zambe na ko lo ba teke pasteur mela ma na église ba tu pe ba gangi ah mais ba betel pasteur wana maboko bon yebisanga maman Francesca to changer sujet parce que je connais pas ça to changer sujet to kena nous na régie comme ça to zonga sim tozongi siko na plateau siko sujet penza oyo chauffer mikolo yo na Toronto za ba délivrance maman Francesca yo oza chantre de l'Éternel ngna lobela sujet oyo parce que za sujet oyo chauffer mingi mikolo délivrance ndenge nini yo en tant que chantre de l'Éternel okoki ko pesa biso moins éclaircissement sur délivrance pas to remarquer que batu bazo utaka libanda
bazoya anamboko bazoya ko délivrer bato aussi longtemps awa na église na mboka na biso l'église est belé mais ba délivrance est salemate. Et puis deuxième point na ngelo beso eza que ba ministère netoyebeli bibliquement parlant que normalement nous avons 5 ministères. Tozana ba évangéliste, ba pasteur, ba prophète, ba apôtre, non ba docteur. Mais est-ce que pasteur yemoko arolata tous les 5 ministères? Yemoko za prophète, yemoko za apôtre, yemoko docteur, yemoko lisusu ceux qui évangéliste car yemoko car mutu nyozo akoza ba 5 ministères yemoko. Ben oui, pourquoi pas? Ba ministère au tozana mwaneza ba likabo nzamba pesa na batuti. Ce sont des dons. Nzambe sera pesinga bona moyemba pesinga don. Nazala pasteur, nazala prophète, nazala ni ezaka bonga nani apôtre Paul. Yomoko na kati apôtre Paul. Non, je ne refuse pas. Yomoko Jésus-Christ yemoko azaki na ngonyo surtout. imitateur de faut mais la Bible déclare aussi que Jésus est l'incomparable. Il est l'incomparable, oui, mais il y a que borosala kutu oye kolekangai, donc ça veut dire que ba ministère na biso to sala makamba minene koleka kutu na Jésus-Christ. Mais si ko peso to zongi na Bible apôtre Paul alobi que si nous avons des dons c'est pour l'utilité commune. Donc mutu nyonso azana ba don oyaye bosangani bosali nini mutu ko zana ba don oyaye bosangani mais nzambe pe asala grâce yo mutu moko ozana ba ozana nyonso yo moko ba vision yo moko zomona nyonso nzambe asala mutu grâce wana ozana ba don ebele wana ozala pasteur ozala prophète ozala chantre omona na oteke pasteur aoyemba si nazo ba ke na mona pasteur il est prophète omona na oteke Nazo le sens que yo moko l'église ozo jouer rôle nyonso na donc les autres ne peuvent rien faire car yo moko dans ce sens là nazo papa là yo kolo oui nazo na message aloba parce que toza na délivrance na ina yebisa na maman parce que azo soutenir toujours ba passer merci même kolo za déception ozongela biso un peu problème ezate ya on a ina lobana mo etali délivrance wana est-ce ba passer bazai déjà d'abord appelé na lobana na kanga lobana ka o nazo vivre neti à Toronto, l'église où on a passé, mutumo azalaki par exemple diacre. Vous comprenez? Il y a diacre, diacre, na kiti diacre. Lobby a siliki po ba boyate à l'église. Ce que je donne 5 maman zo comme ça na wa. Car ndinga longwa na don na supelile mbala ma on est sur 5 tanga zaki diacre. Ezalaki te. Ale tanga longwe maman do ye. Et ça, maman, ça, na maman, l'église. Quand tu marches dans la sainteté, au temps où on a créé Tanzambé, Badouana. Il y a un ami qui a longwe. Maman, na ça parce que moi, comment passer la pointe. Pour bien y avoir ta la bâtiment na bandaku. Aza bien, allez pas comme ah, on a quoi ça l'église, hein? À ça l'église. C'est quoi don on est où tu vois? Non, pour ça, on est bien. Pour ça, voilà, maintenant ça c'est. Pour ça, na Nzambe, na respect, maman, na opena. Pour le respect, maman, pour ça, maman, na respect, na opesa yo. Ceux qui ont un dompté, maman va s'en enregistrer dans non, non, papa. Ils allaient des fois dans d'autres. Au niveau église où était na Katambo Toronto, batona so bazai ba appelé mais l'église na ngorza la ti. Si on a tout à dire que appelé quand ba soigner a comme appelé. Il y en a ina yeba a comme appelé en camp. Batazo landa biso so na kosi. Lelo ba église où evandi na Katambo ko so ba pasteur on so bazai ki appelé té. Mais ba ko encadrer jamais nombre auto kuta. Combien va dans l'église? Combien ba 15 ba base à la 10 base à la 20 Saint-Esprit. Au sangana misa tout 3 4 l'essentiel que beaucoup ça comprendre Nzambe mais ça Nzambe. Mais non papa yo délivrance. D'abord délivrance d'abord parce que ça passe mingi. Délivrance d'abord est la parole de Dieu. Délivrance est la sagesse. C'est quoi délivrance? C'est comprendre makambongo. Na ngwa sana ngona sagesse. Pour baza sagesse wana. Baza ngote bino vous voyez que va passer wana sagesse wana te. Mais ba passer ba utili banda ba c'est ce que awe loko ezati. Ba yé ba passer ba vandi si nous c'est tous les médias. On comprend na zo loba. Oui ba pasteur ba utili banda ba ko belo ezati baza ba d'accord du Christ parce que muto aza mosali na Nzambe tu peux pas venir na mboka mo boye oye. Jésus atanga ko tambola za ko loba. Même nga ona ko kenete na mboka mo boye na kuti basali baza kuna na lobaki na so mona mulili mama ezati. Non attends. Dans ce mulili ça va tango aye amoni mulili qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait la délivrance.
ba via batambo landa ba via batambo kebenga. Maman auto ba délivrance ces années nisiko. Yo lingé zalani na banda quoi. Mais délivrance c'est la sagesse, délivrance c'est la parole de Dieu. Oui, puis le fait kaka papa, au moins le fait ba pasteur wana ba OK chaque dimanche. Bazoté à batu parole de Dieu. Tu sais combien ba bazara délivrer juste quand la parole car fongoli Bible azoté. Délivrance c'est ça ka te poser mutu maboko ko bandi ko sambela milimo bando bima non. Na parole de Dieu, mutaza délivrer, mutu ayeba kinzambe ta bongwa nezani. Et ça délivrance. Non papa, au moins les lots batu ba ebika que délivrance, il faut na bamba na mabele, il faut ba bimisa milimo mil na kati na ngai, il faut bandoki to kanga batu bandoki ba délivrance on ba osaleza yani. Maman nalanda témoignage na yo. Nalanda témoignage na yo par rapport à délivrance toujours ba c'est que témoignage na yo pesa biso, fallait pas pesa la biso ngo. Nazo recommander parce qu'il a que lui qui peut faire des choses comme ça. Nazo recommander batu batala na YouTube babeta Maman Francesca Malila, au moins un témoignage aux Zoloba. Témoignage et puis mon témoignage, je ne voulais pas dire ça. Oui, bien linga ko témoigner témoignage nangana parce que na ebi mentalité il y a peu congolais. Bazoaka makamuna négatif. Alors voilà, ils sont pas délivrés parce qu'ils mettent na bango. Mais pour être délivré, il faut yomoko za la prête ou prêt. Si tu n'es pas prête na parole de Dieu, okozala ka délivrer. Tu sais ma sœur, Omoninga, mon mari est témoin. Na sala qui témoignage Johanna, je ne voulais même pas faire ça. Nazako boya. Et les cas qui en 2013 hein, mais na sala minute témoignage en 2014 ou 15 comme ça. Na sala témoignage parce que na yeba ki les Congolais sont comme ça, na le garda que loko là. Mais quand Nzambe azongi singa na preuve, likambo na yeba ki je suis tombée enceinte il y a 4 mois na yebite que na zana zemi. Nde na bangi na lobi faut na témoigner parce que Nzambe atenga na kata piège. Yango moni na ki ko témoigner parce que malgré na kanga ki stérile, na tchaki stérile mais Nzambe azongi singa yo loko ni ko lobate parce que c'est un message au Nzambe pesa ki ngana pesa na peuple na ye. Mais ngana boyaki. Maman, les gens ne sont pas délivrés. Pourquoi? Les gens ne sont pas délivrés parce que leur cœur c'est pas encore prêt pour être délivré. Mon frère, je vais parler aujourd'hui parce que dans un souci à peuple, dans un souci à bandimi. Tobongwana, dans un souci boza délivrance. Tala bokori ko finga bokoko cha nini mais so bo vandi na bo moto hein. Boyoki makama loba e kozala bien na banda kuna biso. Délivrance peut kota na banda kuna biso. Ezali d'abord biso moko. Je dois être prête. Fona longana na ba futilité. Fona longana na makama mabe. Fona longana na ba pensée inutile. Na focus vi na ngana tala nini na relation na ngana Nzambe pona simba makambo autant sous Nzamba zolo bakati nanga. Les gens souffrent aujourd'hui sur Taliban Dimba souffrir. Pona nini? Parce qu'il y a toujours de n'importe quoi, il y a toujours de futilité, il y a toujours attends, on a l'attaque ça pas ndengini, on a l'attaque la mandengini, on est quitté, et moi ça pasteur ya kasala ki, on est Richard Francesca, et il peut l'arsania mi monaka. Ma sœur dites-moi. Tu connais une église, qu'est-ce que tu as appris? Oui, je vous appuie pas. Je vous appuie pas, mais dans le loba, pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Non, d'abord, papa, basoni songi mutu abenga kinde tsabetu no masola ba passer azana d'ailleurs ça maman do ponga so nemi nga likama mutu tina obenga na do e oyebi kuto ba passer so ça il y a une sœur là sœur moko na opesa une minute on l'a tout à l'heure sœur moko abenga ki aso il y a un pasteur qui est venu ici à ça qui délivrance et puis abenga au pasteur na biso apeksenga na kende mais attends ba sœur on to abana mikete on a des enfants à la maison to bota nga pasteur ko nga te ma sœur ko kende te pour pasteur na azana ozolobani ozolobani que pasteur yo oyebi ke bandimi nde bazabo et comme le quoi na temps Napoléon et propagande nde balobako et kotati une église donc bandimba comme même na ko banga donc so ba pasteur ba sijetir même ba penser à bandimi et le bilan ngata Joel Austin pasteur ya américain abe moni mutu a mutu eza quoi ordinateur so virus et koti même papa bandimi erazo banga so ba yebiso pasteur no yebiso ko kende te osani maman na personne témoignage je vais répondre à la question hein on va répondre aux questions sœur ma sœur toi ba la mikete au moins tu to kenda ba église wana au moins sozo ke na complexe déjà mutu na yo hein donc ma surtout au ça na vino et aux aka bulunga parce que moi quand je viens à l'église pasteur aibisanga ke na kende pas mon toda na poser non pasteur question pasteur yo na yebo sala nzambe bo sala nzambe te bien sûr yo reposer mais so ki sikoyo mondimi
pasteur ayebisi bongo ya olobaka est-ce que pasteur na biso nzamba la kiseki asali ni avant dina et non nzamba la si pasteur no boyo muno ne za wapi po boni la nzambe o sambela nzambe la sa o pe etanda mamutuana non papa changeons conseil nanga na opesa na bande ko na ngai to changer to lingi mona loboko nzambe na bomo na biso on doit changer papa nous souffrons mes frères mes sœurs tous autres papa na loba attends je veux parler non le temps passe tout ça là oyebi eza na bandi mususu awa baza eza bandi mususu awa bazo vivre vie moko je sais pas c'est comme si nous sommes à la forêt je sais pas tout changer tous en mboka o eza mboka développer tout changer pe ba mind na ya keko mona passer ay c'est problème eza na libala net toujours ko ba preuve akeko mona ye asolo na ye makambo eza na foyer na on eza ba preuve une boza na menga za ba preuve mais biso papa Olanda biso mama Francesca bato ba Olanda biso tika ko détruire l'accord du Christ parce que on est l'autre za ba malédiction makambo ya foyer bato il faut pas ko bimisango libanda soki ba yebisi yo ke toi na problème na mwasi na ngai ezate ke yo zwango bisango libanda yango toujours défendre pe bato l'église wana to défendre bato wana pe ba faible moi ba le cas exact mobala ko mobela tension a comme na problème à cœur mutu ba yo sa mama shili ba yebisi ke problème à cœur ici pasteur pasteur azo yebisa lobi nini yo zo la na pe moi basi ba se belé luka no pe moi susu bala na yo wana mutu mtameme bino est-ce que bo mais pasteur uto ba kabwani to na ba preuve tali mutu mtameme ye moko kolo likambo kasi ye kolo likambo za mutu mtameme bino est-ce que bino bokai pasteur tanga lobaki yo ba pasteur bino boyo nzambe ngana za nga te pona côté ba pasteur parce que naza elo monter na peine intérêt mona bango te mais quand c'est le corps du Christ nazo protéger des corps du Christ na ko ba n'importe quoi na makambo ngana monité na makambo ngana yebite corps du Christ de l'église urbanisation ah papa wana c'est que bino pe bobungi nzela alors c'est que boza ka to nzela to qu'est-ce que mambo etali soutien quand ndengo lobi wana moni au témoigner qui sujet no wana au témoigner que nzamba sali témoignage bani ka témoignage wana déjà biso pe to vanda na biso to lobala biso te ka babanjo benga témoignage aneza lokuta ozo comprendre parce que yo zo côté là na bandimi yango zo côté na zo côté témoignage aneza ya lokuta puis preuve so mona na Canada mutakufi ba l'exemple na CP24 aha wana eza ba lobby mais moi nako zana na bandira susu nako kaka nzambe soni te ko témoignage wana ngana kufaki te bazui bakangenga bakotisinga bachenga batonga soki ndeni bachanga babombo nde basala batu comment ko embaumer mutu c'était pas ça moi je fais une salaka crise cardiaque na kobota nanga makile bimenga to mwana bimi na salaka hémorragie c'est à partir là ko salanga crise ya omona meme bino ba preuve ya ba document nanga o basalenga parce que tant na zonga ki motema nanga makile za ki ko pomper sous bien ti ya omona sala témoignage na gloire en Zambie omoni témoignage on ba sur les canaux télévision makama so ba sur ndima ngote o ya moni ndimaki gloire à Dieu o ya moni ndimaki te kasi corps de cause comme ça pour passer pe ba boya témoignage na so ba boya il y a pas de problème ngai na soutenir ba ministère na bango so ba pasteur ba boya ngo gloire à Dieu mais moi je sais que Dieu a fait quelque chose dans ma vie même mes enfants qui le ba banga nzambe tu sais ma fille avec quel âge ma fille avait 9 ans mais jusqu'aujourd'hui moi nanga a témoigner la hypocrisie matin pe ça la bonté o yebi mutu aza problème na yo ozo sala ngona contre quel même nzambe pas obéir yo te pour yebi déjà que papa Alain a contre nga bon a soutenir mais mutema na tout au fond du cœur makambo zo papa tout à l'heure qu'est-ce que je dis Naïbsa Binoni tout à l'heure, Nalinga ko sa témoin, c'était depuis 2013. Nalinga ko sa témoin, j'ai un témoin, n'a témoin. Naboyara pourquoi? Parce que je connais la mentalité africaine. Mais pas passer ma côté doute déjà, c'est ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Soyez ba côté nga doute mais moi je suis happy parce que je suis en vie, Dieu a fait de miracles. Autant soit ko sa la batu suscité. Mais nga na zwa grâce wana. Naïbi mingi ba kenda ko bota. Bazonga te ba kufa. Asala ta sous crise wana pas accueilli mais moi Dieu m'a fait cette grâce et puis je ne manquerai pas à témoigner ngo. Ata yo boy, ata yo mais moi je sais que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Oh, échanger vie nanga, échanger façon nanga romona. Et ça là comment on peut s'en sengo. Do yo boya olinga. Moi je m'en casse. OK. Bon, poto kende muskate bon, siko attend que corps du Christ, lobby, chantre de l'Éternel. Conseil nini yo ko pesa. Na makambo ezoleka na kaka awate partout dans le monde parce que tokolo baté kana Toronto, il y a des problèmes, tout ça. Non, il y a des problèmes partout. Tout ça va problème partout même na Kinso côté na YouTube na ba Cameroun au moins ba makambo belé ezo salema conseil nini yo ko pesa ba pasteur
ba chantre ba tu nyonso oyo bazaba na Nzambe ba se conduire ndenge nini. Bon, conseil on a encore ça, je peux dire que ba pasteur, ba Nzambe, surtout bandimi bandimi nyonso na lo beno ba ka bandimi mboka na biso te bandimi nyonso soki to lingi vraiment tout monde a le beau ko Nzambe na bon na biso to changer façon de vivre. Vous savez, je m'excuse, biso tant aux euros cola. Mon défunt père abandonne le bateau toujours avant de dire quelque chose, il faut tourner la langue 7 fois. Quand j'étais une petite fille, je ne comprenais pas papa dans le banine. Mais tant on a collé, j'ai compris que papa la chose avant au lobali kambonami sur ya bateau. Avant au pe sa témoignage ya mutu ya mabe. Avant au ya na message moko o so mutu na yo kango ekosala e passe ko détruire. Tu dois réfléchir, tu dois raisonner. Est-ce que les cambo nazo sala? Est-ce que eko sunga? Ce que moni ke sunga te ma sœur. Quand tata na toilette na yo loba flasher maekende. Pour ce que bimisi les cambo o eza vrai. Ozo détruire corps du Christ. Ce que bimisi les mapa. Tant yo zo mona ko détruire corps du Christ, yo zo mona ke he ngainde na loba ki les cambo. Ko tu sera sala ki boya ngainde ozo mona ke oza lo kumpo na yo. Mais tu sais quoi na retour ezanine? Na retour c'est ta vie. Vie na yonde motezo beba okosambela Nzambe okoluka mosala omona baninga bazo progresser yo progressa kate ba na situation mobulu. Pourquoi? Parce que mabe ezande likambo na lobi likamba ndimbi okasanga na okona yema te na lingindi bande kona nga tozonga na makolo Nzambe ngai naza mutu moko na linga loba mingi te mais soki na yé na passer na télévision pona koloba na ya ka juste pona lokumu Nzambe na bengeza ba pasteur bande kona biso ba pasteur ndenge bande ko balobi selon bango que bozo tambola bien te soki eza bongo corps du Christ non selon bino parce que ngate na lobi oui eza bino parce que ngate na lobi ndenge bande ko balobi soki eza ndenge wana tozonga na makolo Nzambe to continuer musala pona yebi ke ba pasteur wana zomona ka lelo so tozui kam na mboko bango ka ba ya na bibembe na biso bango ka ba sala biso ba prier na matanga na biso do baza ba papa pona biso soki mabe ezali bandimie to kenda to kutana ba pasteur wana ole to ya to benga to tonga bango soko moniteur Francisca na likambu benga nga tuna ngai que on loba n'importe quoi oh soki comme na matoya ndo kita mso eko briser motema ndeko soka yo kiango akokota ba prière leli pona yo au mona nyonso na vie et baby ezo beba pourquoi parce que mona mutaza innocente yo pesi témoignage moko ya mabe ande tu boto le ba pasteur abimek soki na moi est-ce que c'est vrai à cela qui kamwana oui le wana za opinion na bino est-ce que c'est pas vrai? Mon opinion non te bino ba yebisi bino hein non ba sens bino ba yebisi bino soki pasteur aza innocent nazo ba te ki aza innocent mais soki aza innocent e ka leli bandeko tokeba batu mingi bazo souffrir awa à cause okosiri mutulika muta kotolo ba prière asambeli ya leli omoni pe makambo na yo tokeba donc conséquent on peut sa bandeko so mutu aleki même na télé omona likambo eza vrai oyo na ngo eza vrai te kumi sans Nzambe po nga naza mona moi je suis bien éduqué na ko lekate na télé na ya opesa n'importe quoi o esalamite na vinanga je glorifie Nzambe parce que na bi ke témoignage na salaki soki mboka na nga bandimite mais musika na zo ki bapela batu et bongola ki batu j'ai été même invité pour que kopesa témoignage mais comme j'étais dans un zemi ça ezala quitté donc je bénis Dieu et je continuerai toujours à bénir Dieu na témoignage na ngai po pambola ki minimo ebele na mboka Europe nzamba pambola même sur Facebook na nga baninga na nga na pesi mino mbote parce que ba soutenir kinga batindela nga ba message bazaki qui béni en tout cas na saluer ba frère na nga nyonso merci tango ba saluer ba frère na mais Bible PKK pour na conclure temps et comme que na suka que il y aura aussi des faux pasteurs alors tant ba bi faux pasteurs il y aura aussi les gens pour dénoncer net biso to joie qui ma parole peut na début maman le baki ezo ko engager bateau ba yebisaki biso nous on est là que pour transmettre le message ya banini ceux qui va passer ndenge peut se conseil wana toyoka na peut ça vite fait témoignage moi la moka balaki lobia na église azo bala ba tourner so ba fille d'honneur ba neto be lo ba MC ba garçon ba saraki ba nini ya fête na ye bazaki église oko imagine le même jour à fête bateau ne soit bien va participer mais bateau église qu'est-ce que le pasteur a joué le rôle là muninga na bino zo bala ayemba pe église na bino salonnaire église mais en tout cas église ba fille d'honneur na bateau ko animer bateau ba sambela même jour église ba bien ba oyate
mususu abio libomo mususu na yoki bien inventé. Qu'est-ce que le pasteur a, le rôle le pasteur a joué qui tout ça ça blesse tout le battre parce que maman doit soutenir, il n'y a pas de problème, soutenir le pasteur et ça c'est normal. Non, et ça conseil yo peut conseil maman, on appelle ça conseil. Yo peut se conseil, on appelle moi conseil. On appelle moi conseil. Na bato basambela la message, c'est ça je dis. Moi na benga bato benga biso malheureusement ye fi anga sa mariage a benga biso te to vérifier qui ezaki effectivement nengwana. Parce que l'église va benga siko to lo baté. Conseil tant to lo baké maman lobby na ba délivrance to lo ba e ba lobby eloko ezate. Eza na mauvais sens, nous sommes des bantous. Tout ça ma bébé na ba famille ma bébé belé. Quand on dit délivrance, il y a aussi ba kambo ba bantou na to memango awa. Alors ils ont affecté la famille tout le monde mutake et awa kala pas mundele za soko yeko bota kufiza na normal mais biso bantu tout ça toujours na mwelo atatu toujours là na basani ezaka kufia botite efeza likamba famille maman oyebi ngo pe ato sambela oyebi na yo mais to yena ki mundele to tout ça le quoi to chander to côté la pasteur to défendre bango y a pas de problème maman na sepeli mais na ngana tele malaki ne pona morega maman kumego mata déjà na pesa pe conseil pour eza toujours tout pour l'accord du Christ nga normalement pour nga na mona ba pasteur quoi ba papa ba parents mais si je peux conclure ezani neza que s'il y a le faux c'est qu'il y a aussi le vrai. Neloko nyonso faux ezalaka vrai pesale. Donc il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais pasteurs. Ba faux pasteurs bandimi eza ba oyo bazola bango appel te. Bazu balamu kika ndenge wana sa l'église pour ceux qui passent à la business to éviter mais il y a de vrais pasteurs au balandela bandimi au bazali to mona pe ba pasteur mingi awa bazali pe balandela bandimi na bango bazolanda bazo peti na bandaku banini ba faux pe bazali net o tozui ba message wana que pasteur abimina mwasa batalibala eza malamu te soko moni ke ozwa no appel te papa kanga bible tika mamba nzambe botika ba pasteur oyo ba nzamba benga ba mbasa musala parce que toza ba pasteur musu baza ba exemplaire baza romona pasteur aza sérieux bazali awe belé soto kotanga même ba kombo bazé belé même musu suppose otala po tali penza ku sans parole de connaissance au moins pas o aventurier ma sœur wana na baksa c'est là la siri ça donc pour na koper sa conseil ezanini que bandimi nde fo ozala sage yeba place ozo kende que place ozo nazo kende so na ke sambela oke sambela pour la pasteur te oke sambela pour nzambe nde mutu azo bomba yo donc okenda église pour la pasteur te okenda église pour na Jésus-Christ il faut toujours kozala branché na Saint-Esprit pour éviter babuzo ba mingo ezesema na l'église masa pour na baksa place ozo baki wana omoni ba pasteur na biso kolobaki baza appelé ou bien baza appelé te wana eza matière moïse réservée pour l'enseigner parce qu'ils seront jugés ba oya ba faux ba non je dis dans ce sens que oyaza vrai non ceux qui n'a pas dans sens wana même la Bible le déclare il y a des faux et les faux pasteurs c'est écrit dans la Bible non moi je ne juge pas la Bible dit quoi maman Bible le binini non mais il y a des choses qui se voient il y a des choses qui se voient à l'œil nu moi je parle comme ça parce que je n'ai pas vu na moi na raté pasteur ba pasteur otala moi pasteur onzamba bengi yo tellement que ma sœur pasteur onzamba benga obi pasteur oyo aza onzamba bengi na open nzamba bengi te attends ma sœur aza mutu akokoisa mape akokoisa mape ma sœur akokoisa oyo nzamba bengi eko akokende kolinga mwasi ya mutu te ah mais oui je te dis comment tu peux coucher avec une femme mariée tu encourages ça non ça je peux pas encourager ça une femme mariée okende coucher mais donc on doit encourager ça soka bimaki ndeti pa piquer crise piquer crise est-ce que azamba akobela ba mususu bazobe azakutu mususu abenga za kuna na états na belina arrêt cardiaque nzambe ka wana nzamba nzambe na bana na ye mais tout tika ndeko juger quoi tout tika nyonso nzambe donc ndenge eza wana tozosuka wa nazopesa bato nyonso mbote peuple de Dieu nyonso mbote yebaka place ozokende kovanda place ozokende kosambela yeba et puis yo moko nde oza maître ya vie na yo soki nzambe a révélé au place okende sambela kende so moni place na eza bien te okende ka poani pona hypocrisie. Voilà pourquoi beaucoup de gens bazokufa pourquoi à cause de l'hypocrisie. Ozo que des places mais na mutema ozomi tout ça mais za malamu te.
nazopesa bato nyonso mbote homme de Dieu nyonso oya vrai le faux kanga Bible tika napesi ba vrai mbote ba homme de Dieu oyo baosala nzambe na bosolo tomona bango baza ebele awa ya bien wana oyo baza vraiment tali oyo baza bien ba oyo ba faux sans parole de connaissance omoni kaka aventurier kanga Bible kende la napesi bato nyonso mbote Adidas na Danemark na Mimilama bacamarade nanga tumbote Bibi Mbo Mama Victorine Niki Kayoa et puis napesi susu Gervais Bilili Mbote na Alain Kindeki na réalisation. Merci tokutemba la sima. En tout cas ngamo nanga ya suka ezake na koloba bande kona mingi bandimi o na lobby ezate pona ko chuba bino likonga mais eza pona aider biso to changer marche na biso o ya Monique na lobby mabe ko beteli baku alimbisa mais en tout cas na lingi bino mingi je le fais ça pour na bolam et puis na oyeb ça bande ko moins tant to le ka na ba télévision to ça ba témoignage to le bela mamba ba pasteur ezaka pour na édification ya corps du Christ ceux qui na leki na lobby ki na zaki ndoki bo beta maboko mukile dingani mais c'est pas ça to za pour ça to joa o ya mutu ya ba miracle nzamba zo sala. Donc c'est ça en tout cas na lingi bino mingi bozala décider to sala ngo pour la gloire du Seigneur o ya Monique place wana ya za rendengwana alukanya sa nini a changer. Donc ce que je pourrais dire c'est ça. En tout cas, na salué ba famille nanga surtout famille Malila, na salué ba ninga nanga surtout sur Facebook. Bino vozana toujours pour na encourager nga, ba poste nyo surtout na tiaka vozana pour na ko like. En tout cas, je vous aime tant. Na lingi bino mingi. En tout cas, mingi roloba ezate puis na pesi bala nanga ba gros bisous, Vignon Mbembe, Vishka Mbembe, Viclar Mbembe et Vifran Mbembe, na papa bana nanga Vital Mbembe Mbote. Na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Ba bisous. Bye. Télé 24 Live, votre réseau d'information.